Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Peuple congolais. Bah congolais partout dans le monde. Bisogna tous s'abonner massivement à ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Bah télé-réalité, bémission. Ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV, mon pepa sika. Ya Lolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne Ya Lolo Chouami, Ya Lolo Chouami na biso moko. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonner, c'est bon. Na mokili so mutu boyokelanga ngai faut yokelanga pour un petit frère Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas de microbes, l'homme qui n'a pas de péché. Mais bon zelanine. Vous s'abonnez mbalamoko Chouami Ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Chouami Ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement na Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko to s'abonner na Ya Lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko Ya Lolo Chouami TV. Boyebi Ya Lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonner massivement na Ya Lolo TV. Ya Lolo na biso Ya Lolo na biso moko Vous s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Ya Lolo Chouami TV. Ya bilo comme niveau ce qu'on a likolo Ya Lolo Chouami TV. Babi Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babaki yenda kofongo la chaîne te. Sia. Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babi ba fwani ya Arlette. Boninganga mingi. Arlette ya yesusu awa. Aye lisusu na Ya Lolo Chouami TV. Vous s'abonnez vraiment ba film kitoko, ba gaga kitoko, makamba kitoko bino bolingaka. Beaucoup tango awa. Na Ya Lolo Chouami TV. Onde TV. Ba film elengi, ba gagi ya gu, ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc oyo pe sabino plaisir vous s'abonner massivement na Ya Lolo Chouami TV. Ya ngone makam. Ya Lolo Chouami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vana na kiti na yo kwa, vana na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge na ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal nae.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film et tina dernière film à filmer. Bon mon featuring. Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Ya Lolo blague que Ya Lolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Makambo. Filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio. Chers amis internautes, merci beaucoup parce que vous avez ébélé partout dans le monde. Vous avez wapi na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV na lobaka biso to sala musala. Na pesi na nous merci na batu nyonso surtout au baza abonné na chaîne nangai Ya Lolo Swami TV. Merci beaucoup parce que ngai fani sosa na lobaka soki mosala te, je suis nulle part. Pour l'amour du Congo, le lo natambusaki micro nangai na quartier Paka Juma. Wapi esika nakutanaki na mama moko azoteka nyama ya zamba. Nyama yango ya zamba ezali nyama kaka ya zamba moko te kasi ba nyama ya zamba parce que mingi ya Équateur baza awa na Paka Juma baliaka na bango nyama zamba. Basi obomonaka awa na Paka Juma baliaka mingi nyama zamba, ba mama obomonaka na Paka Juma, ba papa obomonaka na Paka Juma baliaka mingi nyama zamba. Alors pona ngala mona ki bazolia bien et puis biloko ya fraîche. Yango lelo na pusani pembeni ya mama Janine na tunaye nyama yango azwaka yango wapi nayebi ke eza facile te kozwa nyama na zamba ko bima nango ko ya koteka. Mais maman Janine tongai toyeba lelo asala kandenge nini po azwa nyama zamba oyo. Bonjour maman Janine. Bonjour maman Fanny. Lelo toye na Paka Juma tomoni ba nyama belé hein, oko expliquer biso parce que toyebi nyama na kombo nango te biso toza mingi penza batu ya Équateur mingi baza batu ya Équateur te. Donc taki o expliquer nanu na ba téléspectateurs o bazotala yo o expliquer bango ba nyama oyo zoteka ozwaka yango wapi? Banyama oyo toza koteka eutaka musika, eutaka na bamboka, mususu eutaka bandundu, mususu eutaka bakongo, mususu pe eutaka Équateur. Osalaka ndenge nini po zwa banyama o? Est-ce que eza facile kozwa yango koya nango na mesa koteka? Bon, pona biso kozwa yango eza mwa facile po toza déjà na batu kuna na mboka, tosololaka na bango. Une fois chasseur soka bimi na zamba na pokwa babengi biso baza numéro na biso za numéro na bango o ka mama Janine mama Monique toza na nyama boye ekufi awa eza na valeur ota tinda mbongo to tinda batigo cash mpesa so to tindi mbongo kaka na pokwa na bakangi koli bateli biso na ba voiture et yaka na ba voiture butu na tongo tozui. Allez-y comprendre, chers amis internautes. Maman Janine alobi bazana ba collabo oyo bazana ba mboka esika oyo bakina ko pêcher bazana ba collabo ebele. Alors maman Janine, est-ce que okoki ko expliquer biso kombo ya nyama moko oto mona ezali ko mesa parce que là tozo mona bilo musu ezala sa mesa obimisi nanu te. Tolingo o expliquer biso o ezali ko la mesa eza nyama nini o bosimbi? Oyo ezali ko la mesa biso do benga ombuli. Na ba Kongo ba benga nkai. Hôtel caméra parce que expliquer. Ba benga nkai. Neti oyo. Oyo eza porte-pique. Oyo eza porte-pique bangala benga kayiko. Oyo shimbiliki. Ezaka ndenge moko lokwa na porte-pique mais oyo eza esobe. Différence eza ya nini entre bango mibale? Eza entre bango mibale parce que iko ezaka na mwa bololo shimbiliki eza na bololo te.
différence na bango yango wana. En plus na mitonga oyo eza na mitonga penza ya minene pe ya makasi bako kanga nango même suki. Mais oyo eza mitonga ya mike. Chers amis internautes, ngai Fanny Sosa nasalaka kaka musala na musala pour l'amour du Congo natambusaka micro na ngai esika oyo nazomona makambo ekoki kosala malelo to lobby ya minene yango na pusaki micro na nga awa bolandi mama Janine na bokebi nyonso ndenge a expliquer biso. Alors tolingi toyeba boye mama Janine kozwa yango lobi déjà bozana ba collabo bozana bato oyo bobenganaka na bango ba difficulté nini okutanaka nango d'abord ya okende kozwa ngo place ezalaka tiokoma nango esika oyo okoma nango koteka. Est-ce que na poser ba question kanga ba question nanga ndenge boteka yango boye eza na bénéfice na éviter expliquer non moi muke parce que ba question za moi mingi. Bon musala nyo surtout eza na malamu eza pe hermona moi mabe ce que tindi ke po omoni toza komona te bako bengelo nyama eza grandeur boy mais omoni grandeur wana te ozo kakolango ka na téléphone mais omoni eloko te tanto tango ekoma otala valeur a pris au baelobela ki ona ndenge nyameye eza ndenge moko te. En plus na nzela soki nzela eza mabe surtout dans tango mbula toza mamba kwa ko so mona camion ena nzela nzele baby moye comme ezate tango nyame comme retard au moins tant so nyame baby et arrivera pe bo baby sabilo na nzela et arrivera pe moi bo biloko baby soit camion ekufi biloko zongi lisukuna baketa nsusu ko protéger on ba bomba na ndenga bien po ebeba te. Chers amis internautes, Maman Janine naza ko expliquer bozolanda ngai Fanny Sosa nasalaka kaka musala sans musala je suis nulle part yango wana lelo nayaki awa na paka juma pour l'amour du Congo tokoki koyeba nyamo eza na suka kuna kombo nango eza nini nyama oyo eza na suka oyo kombo nango mbengele oyo mbengele tozwaka pe baoyo epanda biso bangala tobengaka mpami bonguntu oyo mbengele koteka yango nazotuna eza na bénéfice to ozoteka kaka parce que il faut oluka ne misala na Congo ezalaka te ne mibali bazosala te ne basi nde toloba parité ozoluka kaka. Est-ce que ozana bénéfice penya ke ovandi bolobi te lobi to lobi okuna na kokipe ko somba lopango na kokipe ko somba motuka na mosala nga nazosala mumbongo azobe ezalaka te na mokilo soko moni mutakangami na mwa mumbongo na seke azana mwa intérêt moko na kati po soki bénéfice ezate to continuer kosala ngo te mwa muke to se retrouvera na biso. Merci beaucoup nazo pesa mbote na nga na Chantal Swami maman Chantal Swami. Maman, merci beaucoup pour tout. Merci pour votre soutien. Yalolo Swami, abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Na éviter, ce beau permettre ngana baluka liboso mesa na bino. Na zwabilo ko za na sa mesa bo expliquer nga banyama ne za na sa mesa so ke za nyama nene. Mama Monique ngana moni ope awa lelo parce que na yebi maman Janine na éviter. Na moni okaka okoki expliquer biso na mesa awa soko za nani to boza partenaire na maman Janine to osala kanini parce que na yebi papa Redi na yebi pe maman Janine yo na moni okaka lelo ko expliquer nga nazali maman Monique nabandi musala o depuis 2014 nasali ba voyage na bandundu na ba Congo. Premièrement, na bana ozala soki na voyager na koya kaka na fourni ka batu na la liberté na fourni bango bateki na ke kozwa ba mbo. Mais grâce à Dieu eza na mutu moko nde ayaka nde alakisaka ngai ayebisinga lobike tokene na paka duma ba mango mo baza kuna baliaka nyama makasi. Mais nzamba sungaki na yaki awa wana fonguseli mesa
na moni pe eteni ti lelo ndongo moni boye na vandi na kati ya paka juma. Ok, donc maman P, Aza du domaine, allez-y comprendre que Aza du domaine, biso toza na posa to mona ka ba biloko eza na se ya mesa. Na yebite nyamo eza na se ya mesa na mona ya munene yaya, s'il vous plaît na ko baluka pété, maman pardon pour ça na moi mke boza ba client, bango ba osomba ba biloko, tozo nyama na bozo expliquer biso nyamo eza na se ya mesa eza nini. Nyama o eza na se ya mesa ya munene. Aza mbuli. O eza mbuli, wana pe mbuli. Oui. Mbuli ya noir. Mbuli ya jaune na mbuli ya noir. Wana speda sko mbuli ya noir. Antelope vache. Donc o eza mbuli ya jaune wana kuna na se ya mesa ndi ya noir. Oui, ya noir. Sikoyo na ebité mon caméraman, mon réalisateur, je ne sais pas ce qui te royi kozwa o bazo pasola likola mesa. Eza pe kaka mbuli na yebité. Soko ko baluka na openza na tikeli autant au baluka. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV talanga makambu. Donc talanga makambu na yeko mona na paka juma na ndimaka na ngai te na yebaka na ngai te mais paka juma yango yo. Na ebite ya mobali yonde mto o pasola kato mto bomaka na zambo yaka na bangwa. Tenga mtu nakata kokata. Donc ozo salaka yozo kata na yango parce que nyama déjà yaki babomi yozo pasola ka obimisa ba biloko oza na kati. Na bimisa biloko akati après na kata ba degré ya 2000 ti ba 5000. Allez, donc dès to teka boyebo kata na biloko à 2000 francs. Ti akadima abala na bango nyama ofele ya moins cher. Ti 2000. Le bande bat na biso ko ba utaka pe moi musika na akoya bo kilo eza na 14000. Allez-y comprendre à Tozalo quoi na abattoir. On est dans un abattoir donc allez-y comprendre. Maman olobi na rotu na yo yaya nengo zo kata ngoboy. Nengo zo pasola boy. Sikoyo balobaka na nyama nyoso to eloko noir ezara eloko mo esala bololo. Awa na kati awa ya nyama o ezate. Yango ezara na foi. Donc ezalaka na foi yango soki epasuki nde epesi bololo. So epasuki epesi bololo siko epasuki te. Sikoyo mama Janine nyama o bazo pasola boye eza nyama nini? O eza nyama o eza mbuli ya noir. Ok. Mbuli oto moneki mbuli oto moneki na sekuna ya noir mususu nango yango nde bozo. Mususu nde yango tozo pasola. Cher ami internet awa tozana abattoir ya nyama ya zamba. Donc nyama zamba nde balobi makambu na kati paka juma soko za na posa mbisi nyama zamba to mbisi ya mai lukaka ka mama Janine na paka juma na avenue Guado numéro 28 okozwa yango lokese ezali toroli awa bangando banguma soko za na posa ya nyoka okokuta nango ana mesa mama Janine mais mama Janine na ebite bato ba olando libanda pusa no boy parce que kuna déjà tozui biloko bato bazolando libanda ya mboka bato yo bazolanda biso na France na Paris na Belgique. Okoki koyebisa bango nini partout dans le monde bazolanda yo. Okoki koyebisa bango nini ba o bazana posa penya koliaka kaka biloko ya fresh et puis mingi ya mboka. Okoyebisa bango nini? Bon mama Fanny na kolobela bango kaka boye ndenge bayaka ba vacances na bango oyo azana posa kolia nyama neti ya mboka akanisa bokoko akoki kozwa biso na numéro ya téléphone. Oui, okoki opesa bango na plus 243 plus 243 82 94 96 023. Au Bandela. Plus 243 82 94 96 023. Tout ça peut le numéro RTL plus 243 99 00 17 830. Plus 243 99 00 17 830. Wana okozwa biso. Soki yo moko polingi okoma omona na misu. Oye na paka juma zwika transport no poids lourd okiti na Polar. Arrêt Polar okoti ngambo arai mesa kaka liboso bokuta mama Janine na mama Monique bazali wana pona banyama biloko fresh. Oye zongi sarabatu bébé.
Merci beaucoup, cher ami internaute. Tozalaki wapi na paka Juma esika toyaki na abattoir ya nyama ya zamba, abattoir ya biloko ya mboka. Donc lelo awa lokola toyaki kozwa ba image oyo eza lokola tozo benga bino bato boza libanda mboka. Papa mama oyo kouta na étranger oza na posa olia mbuli olia babenga ngonino iko olia porte pic olia mombenga soki mombenge olia sombo olia oyo ezaka lokola ngando wana mbengele olia lokese yaka koluka mama Janine na adresse na ya pesi na Guado numéro 28 obengi ye lisusu na ba numéro na ye ya téléphone o apesi biso wana okozala desite. Cher ami internaute, ngai Fanny Sosa alliance na ngana bino ezalaka kaka musala. Pour l'amour du Congo, lelo na kitaki na paka Juma wapesika mama Janine azo sala musala na ye ya kotekela biso banyama ya zamba. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Yalolo mon ami Lolo Swami TV, mon partenaire Lolo Swami TV. Tosa la musala, pour ça musala, on est nulle part. Nga Fanny Sosa na lobanine. Merci à toi mon réalisateur et caméraman. Natanga komo na ye alingaka bongo te aboy na ye. Merci à toi mon réalisateur et caméraman Maboko. Na moto ezo sala nde mosala ngana zala mingi akoloba te nazo pesa mbote na bana nyonso ya paka Juma ba mongo nyonso tu balokele balibinza bandeko na ngai Fanny Sosa na pesi bino mbote na pesi mbote na ngai na mama oya boti ngai Fanny Sosa mama Seletingo Iyefa mama obota mwana mbinga mbinga makasi Fanny Sosa lumière ngai na loba lisusu mingi te. Merci à toi maman Chantal Swami, maman Chantal Swami, merci na pesi merci na bana nyonso tu ya moto ya volcan ngana bino tili fobo homme piano, merci beaucoup à toi homme piano nakobwaka yete asalaka théâtre aza mutu ya TV amona naka déjà na pesi yo mbote. Alors na pesa bino mokongo na ngai mokongo ya Fanny Sosa yango yo nalobaka boye kotala nga na mokongo te Fanny Sosa yeyo tala ngai na elongi po elongi na ngai nde ekoyebisa yo makambu soko boye elongi yebiso makambu na kangi misukasi na seki koseka oyo epesa yo pasi te ngai nazo sala kaka musala. Fanny Sosa, abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV, lumière, merci. Monanga Innocent Swami Yalolo Christophe. Soki olingaka ngai, soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na Yalolo Swami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O sali sangai. Yalolo Swami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na Yalolo Swami TV. Peuple congolais. Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, ba télé-réalité, ba émission, ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, mon pepa sika. Yalolo Swami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne Yalolo Swami na biso moko. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc s'abonner, c'est bon. Na mokili oso mutu boyokela ngai te. Faut yokela nga pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché, mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Swami Yalolo TV. Abonnez-vous massivement à Swami Yalolo
TV. Bon s'abonner massivement na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Bon s'abonner massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Eza chaîne oyo ezo lakisa biso ba théâtre ya kala. To s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko Ya Lolo Swami TV. Boyebi Ya Lolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Bo s'abonner massivement na Ya Lolo TV. Ya Lolo na biso Ya Lolo na biso moko Bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Swami TV. S'abonner, c'est TV de makambu. Ya Lolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko ali kolo Ya Lolo Swami TV. Babi Ya Lolo Swami TV nde makambu. Babaki yenda kofongola chaîne te. Sia. Ya Lolo Swami TV nde makambu. Babi ba fwani ya Arlette. Buninganga mingi. Arlette ya yesusu awa. Aye lisusu na Ya Lolo Swami TV. Bo s'abonner vraiment ba film kitoko, ba gaga kitoko, makamba kitoko bino bolingaka. Beaucoup tango awa. Na Ya Lolo Swami TV. Onde TV. Ba film elengi, ba gagi ya gu, ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc, on peut s'abonner plaisir pour s'abonner massivement à Ya Lolo Swami TV. Il y a un makam. Ya Lolo Swami TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vanda na kiti na yo quoi? Vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge na ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe. Acteur principal naye. Naye Ya Lolo, naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film et tina dernière film à filmer. Bon, mon featuring. Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV, c'est que likondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Ya Lolo blague que Ya Lolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV makambo. Filme banjo, la 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 la.